Bonjour peuple congolais. Bisika nyonso bozolanda sentinelle ya RDC. Napesi bino mbote bisika bozali. Leader panafricain ya mouvement Ligue de Bantou. Prophète surnaturel Élysée. Ndenge bozotala na ba petit écran na bino. Prophète Élysée dévoile la rencontre de Katumbi et de Joseph Kabila. Nayebisaki bino mbaleleki nazali susu na Moïse Katumbi te, nazali susu na ensemble parti politique na yete. Et lelo naye koyebisa bandeko. To monaki ex président ya Cour suprême ya justice ya mboka na ya Cour constitutionnelle plutôt, Atika Joseph Kabila. Ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas. Na ye koyebisa bandeko nanga, nazali susu na Moïse Katumbi na ensemble te. Ata na ndoto na kotikala kozonga te. Baumbu ya mbongo bazali, mais nazali un homme de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Na ye koyebisa bana Congo. Na pesa ki bino ba raison misatu. Mais raison oyo ezo pesanga motema pasi pezo pesanga ikanda ezali ya Joseph Kabila bakutani na Katanga na Moïse Katumbi. Pona nini balobi pouvoir ezonga na Katanga. Donc pouvoir ya Joseph ezalaki nango ya peuple te. Mais pourtant, pouvoir y a président Félix Antoine Tshisekedi. Ezali pouvoir y a peuple. Mais abayokani na Moïse Katumbi. Pouvoir ezonga na Katanga. Non. Peuple congolais, il y a 26 provinces. Toboyi tribalisme, toboyi régionalisme. Na régime y a Joseph, il y a eu des crimes de guerre. Crimes contre l'humanité. Génocide. Alors Moïse Katumbi oke kosala alliance olobaki okaboy na Joseph bosolo lakate bokoyo boyoka nakate okozongela yete Salomon ebisinga sale mission loba Moïse n'a pas a changé les livres, n'a pas tourné la page. Bande konanga nakanisi tango union sacrée bandi na lobaki nazala union sacrée na kokota na union sacrée. Mais c'est Salomon qui m'a appelé, il dit non, biso to kokota yo kotate comment yo zali chargé à médias peut charger la communication à président Moïse. To bandano depuis 2011. Alors, bande konanga, atana ndoto. Okoy koloba no okoy koloba. Naza mukolo, nazali responsable. Nayebini nazoloba. Joseph Kabila, na Moïse Katumbi bayokani. Mais Moïse Katumbi, Salomon, Bobosani était Joseph Kabila akanga papa nanga molimo Coutinho Fernando abwaka ye na prison balingaki ba bomaye esimbité boyebi état de santé ya archevêque Coutinho Fernando mon père spirituel na bandi bitumba o na 2003 Moïse Katumbi ozalaki na combattre ozalaki politicien te po oza politicien te ozali amateur politique. Moïse Katumbi n'est pas un politicien, c'est un amateur politique. Azali commerçant. Alors, nakotika la kondimate. Contrat to signa que Zali na banakoloba. Misala ya Moïse Katumbi quand il était gouverneur. Mais et comme siko na banakoloba contre IDPS, contre Union Sacrée et contre le président de la République, toyokana kindenge wanate Salomon Idikalonda, toyokana kindenge wanate Moïse Katumbi. Et longwe lisusu et comme était régime oyo bo renverser yango pouvoir ezonga na Katanga. Mais pouvoir ezonga na Katanga comment? Pouvoir ezaka ya peuple. 97 Laurent Désiré Kabila a sali 3 ans et demi. Joseph Ayekozwa, c'est 21 ans que vous êtes là, vous n'avez rien fait. Peuple congolais onazoloba soki bo fongoli misute. Quand Laurent Désiré Kabila est mort, Joseph a remplacé. Il y a eu batubakufa, ba génocide nengi na yuti koloba. Alors bolingi siko ke mwana mboka tolobaki atangungi ata lipa mais azala congolais.
président Félix Antoine Tshisekedi est congolais de père et de mère. Moi, je ne peux pas trahir ma nation, peuple congolais. Je ne peux pas trahir mon père spirituel, son combat et un mouvement Sauvons le Congo. En 2003, j'étais derrière l'archevêque Coutinho. Je continue la lutte jusqu'à aujourd'hui, 18 ans. Je ne peux jamais cohabiter ou faire alliance avec Joseph Kabila. Criminel, terroriste, sanguinaire. Et na Congo, bakasi qui a parti au PPRD. Bande konanga IDPS boyoka. Bande ko parti politique nyonso boyoka. Peuple congolais boyoka. Bakasi qui a PPRD. Bakoy ko diriger Congo te. PPRD c'est un parti politique nazi Afrique. PPRD est un parti politique nazi Afrique. Ti lelo ata nazi moko bamoni na 80 ans, 90 ans, bakangaka ye. Moïse azali kasi ki ya PPRD. Bakutani basololi. Ambongo akeyi na Kachobwe. Basololi. Masolo basolola ki na yebi. Tozo kende malem. Lelo yo, PPRD azo senga, président Seni, ezala kabel maponami. Ezala moto catholique Mosengo. Senko alobi ke soki gouvernement eza na mbongo te bango bako organiser l'élection. Tozana ba Congo est un pays moko laïque. Tozana ba confession religieuse ebele. Confession religieuse eza catholique te. Alors Moïse Katumbi oya sala na Congo boko yeba yango. Azalaki gouverneur 2007 à 2015. Joseph Kabila commis milliardaire, Zoé Kabila commis milliardaire, Jeannette Kabila commis milliardaire. Na période wana, donc ya kangine maboko aboyi na kozala milliardaire. Otonga mboka o babengi Kachobwe, olobeza ya mama na yo. Otonga ngona mboka nini? Yo zalaki milliardaire avant 2006. NON en majuscule. Ozalaki milliardaire te. Mais lelo bazolo bako commis milliardaire. Nazo senga na nouveau gouvernement oyo ezobima basala lisusu audit ya mosala oyo Moïse Katumbi basala ki pendant 8 ans et 8 mois. Basala audit. Salomon yebisanga basala audit 25 fois. Il n'y a pas de preuve. Bosala sus audit ya mosala balobi Moïse Katumbi asalaki. C'est très important. Na 8 ans et 8 mois ya Moïse Katumbi bosala audit. Naineb sa peuple congolais, naza sentinelle à Mboka Congo. Nazali leader panafricain à Ligue de Bantou. Peuple congolais et peuple africain. Colonisation, ezalaki génocide culturel. Colonisation, ezalaki génocide culturel. Et na Mboka na biso, il y a eu des gens qui ont asali crime économique. Non, il y a des bateaux basala na Joseph basala terrorisme économique, basala Otobengi crime économique, mais basala génocide économique, basali terrorisme économique. Bakoko zala candidat président de la République. Ata boko modifier constitution. Bopesi batu double nationalité. Président de la République à cause de la maboko pembe, maboko salité. Soko zali criminel économique, asala génocide économique, asala terrorisme économique, motuwana lokola na pesi matata mponyo. A cause de la candidat président de la République. Moto Katumba moi que soka zalaki, à cause de la candidat président de la République. Asala génocide économique, asala terrorisme économique, asala crime économique. Alors, nazana ba dossier à Moïse Katumbi 4672. Boss gouvernement ya sika bossa la ba audit na période ya Moïse Katumbi gouverneur na Katanga. Na yebi de quoi je parle. Na boy na fongola bango misu. Masolo ezali. Un nazi peut perdre des partis nazis. Un nazi à cause de la candidat président de la République té. Pena ningina lo baboye. Moïse Katumbi olobi Kachobwe ezali village natal ya mama na yo. Oui. Bon, si go village natal ya Katebe Katoto ezawapi. Po yona Katebe Katoto boza mama mokote. Boza bana Soriano. Mais village natal ya Katebe Katoto ezawapi.
po yo mama na yo na mama ya Katebe boza mama mokote. Nga na zotuno ba question po na yebi. Prochaine émission na koloba. Village natal ya mama ya Katebe Katoto eza wapi Moïse Katumbi yebisa peuple congolais. Yo lobi Kachogo eza village natal ya mama na yo. Moya oya ya Katebe Katoto mama na ye village natal eza wapi. Olobi obotama na Congo. Menga na yebi ke Moïse Katumbi obotama na Zambie. Na yebi ke Moïse Katumbi mama na za zambienne. Na yebi ke Moïse Katumbi papa na zali soriano. Na yebi ke Moïse Katumbi ozala ba problème au sala ntango ozalaki gouverneur 8 ans et 8 mois. Na yebi ke Moïse Katumbi bosololi bolobi pouvoir ezonga na peuple te mais pouvoir ezonga na katanga. Après 22 ans, et Laurent Désiré Kabila 3 ans, Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila 18 ans, et ça dit 21 ans. 21 ans. 21 ans, bon, le pouvoir raison en Akatanga. Te. Tango Oyo Kasavu bazui pouvoir, Mobutu a récupéré sa société. Tout dans le 21e siècle. Et Kotika la Kosimbate. Salomon Idika Londa. Yo Moïse Katumbi, directeur financier ya Mazembe. Otieye conseiller spécial na politique. Mais Moïse Katumbi na koye biso ba ventir à Salomon. Okendaka Moïse Katumbi, tu te souviens, na Suisse pour que ne porter plainte contre Joseph Kabila. Bande kona biso bazalaki na Paris, bande kona biso bazalaki ya ba Congolais Katumbiste ponga ya susute. Ba Congolais Katumbiste na Paris, ba Congolais Katumbiste na Bruxelles. Olobi na Salomon futela ba ngombo. Na poto boyebi ba carte de crédit oyo bandibu c'est-à-dire barabe ba yibaka Salomon asombaka ngo mais pourtant bolobi Moïse Katumbi aza milliardaire Salomon asombi ba carte de crédit asombi ya kimoyibi ba billet d'avion ya kimoyibi réservation de ya hôtel ya kimoyibi baleki moko aleka boyebe ti poto c'est-à-dire asombaki na deux cartes ya crédit différentes akimi abengi otindi mbongo asombi bakoma na hôtel na Suisse. Balobi to salaki réservation awa. Moi je suis un réceptionniste na hôtel aibi carte de crédit ba signaler zalaki ba yibaki. Bandeko bakima Don Pierrot oyo Moïse oyebi Salomon memela yoye amemela yo na Koko amemela yo na Claude basala ke loko mokote mais batambolaka na basa na ba mushashino rempli ya ba billet ba 500 €. Don Pierrot salaka ni ensemble. Claude asalaka nini ensemble. Basalaka nini ensemble. Don Pierrot, Claude, Coco, oyo Salomon mema bango ensemble. Et pas na yo, pembeni na yo. Partout batambolaka na ba mbongo ebele. Basalaka nini. Quand conseiller spécial et politique ya Moïse Katumbi, azo somba ba carte azo somba ba billet d'avion, azo ba réservation d'hôtel, na ba carte de crédit volé. Na bandibu. Na bimisi arme moko non conventionnelle. Olobi ke non wana nde mutu na yo. Ba mutu aboye. Bo komi siko bozu pouvoir. Pe bona bi ke boko zoate. Mais ekozala grave. Ekozala scandale. Ekozala grave, ekozala scandale. Moïse Katumbi boyaki awa na mboko ya Afrique d'ici na congrès ya ensemble. Olobi na Salomon pesa bandeko ba mbongo ba ya baye. Oscar aya sengi yo mbongo. Oleme na pesa ki bino mbongo habite bakselanga po oyo ba pesa ngeza muke. Je donne un exemple. Salomon pesa ki yo combien? Ouais, pesa ngane di 2000 €. Mais na lobaka pesa bino 6000 au salaki nini qui ne dit rien consent. Na Genève bandeko bakeko la le pa ya baninga pendant 3 jours. Bazangi na biloko akolia. Don Pierrot le benga yo Moïse. Salomon a vu ko benga te et ko solution problème. Wana Salomon a ke ko vana na makangu na ye. La fille qui chante là aux à Genève. Yana moi c'est un pasteur, kombo ne bana lettre 2. OK na yo pa makangu na yo, ovandi na yo bandeko bazo souffrir. Prochaine émission Salomon Kalonda na kotanga komba makangu na yo azalaka na Suisse na Genève osombela emituka ozo kokanisa ye mais bakatumbisa na poto bazali ozo sunga bango te ozo sunga makangu yo ozo mibenga sœur en Christ osali album na Suisse na Genève ya na yo pasteur ya mwasi yo pe komone bani na D komba famille na bino bani na lettre V na kotanga kombo na yo mwasi ya Salomon ayeba
kindumba ya Salomon na mbongo o besoin na Jekamine. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Moïse okotikala kozala président congolais. Na bimisi kaka lelo arme moko non conventionnelle. Oyo nyonso azali criminel économique. Oyo nyonso asala génocide économique. Oyo nyonso asala terrorisme économique. Akotikala kozala président na Congo te. Et pour na kosukisa lelo, nazana besoin na Moïse Katumbi alobi Kachobo ezali mboka mama na ye Virginie Chapwe. Donc Moïse tangela biso village natal ya Katebe Katoto. Pour Katebe Katoto, sa mère azaki la femme légitime. Katebe Katoto, sa mère était la femme légitime ya Soriano. Ta mère Moïse Katumbi était une domestique. Aye kosala musala basenteye akimi na Zambie obotama na Zambie okosaka bato obotama na Congo. Tu n'es pas congolais ni par le sol ni par le sang. Pour être la candidat président de la République, il faut être candidat obotama par le sol, congolais de souche et linkoloba congolais par le sang. Ozate maman zambienne papa Soriano obotama na Congo te obotama na Zambie. Mais non. Non, babemba ya Katanga na Katanga bazali, babemba pe bazambi bazali. Osala babiloko mingi na Katanga na ko dévoiler yango. Nakanisi pona leo na sukisi. Nana mingi akolobate. Bozali ko préparer ma bé ya mpona mboka. Bozali ko préparer ma bé pona président de la République. Bozali ko préparer ma bé pona union sacrée. Natiki bino, bovana na mbongo na bino, nzambe ya papa nanga archevêque Coutinho akotika ngate, Yesu Masia. Akotika ngate na kofuta ndaku na kolia na kolata bien. Natiki yo na bozwi na yo. Bozwi na yo eza ya ngai te. Obane kofuta nga, ni bozwi na yo eza ya ngai te. Tikala na bozwi na yo, natiki yo. Pona lelo tosuki. Natiki yo na bozwi na yo. Bozui na yebi otonga Kachobo mbongo wana ozwa wapi. Peuple congolais fongola misu na kotika la kozonga lisusu te na union na mboko na ensemble pour la République. Nazala chite nazoloba par conviction ngana bino totika ba adversaire politique. Chikicha cha cha. Merci.